que peut-être c'est-à-dire nabimisi mbongo pour un programme boy bon ça le logo c'est-à-dire on nous sommes pour un groupe Joana na benge yu matin mais sans esprit et loko wana eza kofi mutakotie boulou wana oh na une chose vérité beaucoup faire côté boulou wana oh mais à comment ko benga na yena kofi kofi aleki mayele pour souci à kofi eza ifa betawa alors amoni que soki a reversé boketu combat ekolemba ora bosani ke bato musu bana kati ya combat balobaka eloko te bakomaka kokoma boke tu parles mais il y a des gens qui écrivent et à baboule ya Kofi Antoine omoni aliki na mayela enregistré papa abimi fanatique à Kofi mbala moko Kofi ana boule ke soko lembisi ozomona vraiment eliki la biso ezayo soki yo lembisi makambo o reverser boketu omoni ke biso bando beta na biso yo oza commerçant bona ozo comprendre on va se retrouver oui nabi mutu nangai à travailler Joanna l'homme prudent voit le mal de loin Tolier Bango Nazalaka moninga na yo te Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoli Nazara moninga na yo te Nazara moninga no te Papi Gen tolobe la vie avec Adi Lodolé c'est le jeu c'est beau comme un gueux aujourd'hui Nazara moninga na yo te Nazalaka moninga na yo te 4 fois prêtre Washington grand pays Papi Gen tolobe la vie Papi Gen, tolobe la vie. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Na pesi bino nyoso mbote bandeko bolanda biso partout dans le monde à travers Tolobe la vie officielle. Vraiment un grand merci à vous, merci na bandeko tout partout, hein, partout. Surtout famille Yangai à Tolobe la vie officielle. Na mon maman Washington, merci na yo Eric Chimano qui appelle les authentiques. Puis aussi Agostine Massoso papa social, merci. Ipe Diego Kao na London wana, merci. Nazo yambalelo acha mo voto. Merci à Papi Leroy carte illimitée. Jérimbo Mana Canada. Un grand merci encore à Gina Mamale. On va battre Nangaï Moko. Yanga Moya Palais. Gina Mamale. Je vais votre mbote na yo. Mbote le PDG il y a émission Nazali pour ça la Tolobe la vie. Awa toye kolobe la vie. Toye kolobe la vérité. Awa ya mamba lo kutati. Merci bien. Acha mo voto na vandi. J'ai beaucoup de fil, tout mobile, limbisa déjà parce que Erwan Alalaki, limbisa, j'ai beaucoup de fil, belé. Aujourd'hui en tout cas c'est urgent, Naya, Olinga Olubani, Kambangozani. Oui, merci PDG. Abengio Pambate, les autres comme le monde internet, où il trouve autant de relations à l'Okutati. Dès que le défunt Papi Pipelba, comme on a IVPP. Vérité pour les donc naïe parce que makambo ya boketu wayambo na Laurent Sokoko et tout misingai bande ko bolingo ceux qui nazoloba pas pour le plaisir d'abord boketu aza mwana maman nanga vous le connaissez bien azali mwana ya tante nangai boketu c'est un artiste musicien. Là, je parle en tant que narrateur. Un artiste musicien. Malgré Kota na combat, mais Makila na yetika la ba musicien, un musicien. Laurent Sokoko, Tito comme en 2019, Moutaye Baki Laurent Sokoko, Azate. Aujourd'hui, contrat dans Nekono Boketu. Aujourd'hui, qui est Laurent Sokoko? Laurent Sokoko est né na
Équateur, na chef-lieu de l'Équateur qui est Mbandaka. Ngaïpe, na Botamipe, na Mbandaka, mais na moment où Mbandaka est allé pour Bingama, Coquelatville, parce que na Botami avant indépendance. Boke chua yambo, à Botamipe, na Mbandaka, na tango oyo, balongoli Coquelatville et comme Mbandaka. Ça dit, on va aller à Botami na tango ya Mbandaka. Donc, ils sont des boloba. Voilà. Ça dit, c'est la famille. Ngai na Botami na tango ya Coquelatville. Ville auto Botami biso ya commune moko. À mon époque, na Botami le quoi na Bruxelles, comme province na comme ya commune wana Bruxelles. Na kati ya Coquelatville oyo comme lelo Mbandaka. Bangoni balé ba Botami après 60. Ba Botami na tango ya Longo Bruxelles et comme Ikongo asa. Menga na Botami na tango commune wana ezali na kombo ya Bruxelles. Dunga aller so na keka na ba papier na naissance na Belgique automatiquement va dans sa Belgique. Mais bango bi balé il faut ba sala moi ba démarche administrative pour Botama na Bruxelles, donc province na commune wana pour Bruxelles, ba Botama wana. Et je crois ba Botama bi katango ezaki Bruxelles pour Bruxelles wana longwe na kasi na 67 Mobutu alongoli Bruxelles a spécifique comme le Congo asa. Do ba Botama katango à Bruxelles pe. Mais elo que ça nga passé ezali imbécilité oyo Laurent Sokoko a quelque chose. Laurent Sokoko bangala bazane tiote. Obimi vraiment un mouchard. À Salini. Yaya. Au pesi de kona mboko. Que olingo kota na kati ya masolo na ye. Abwa kakayo. Mais yo linga kabwa kakayo fele. Mboko pese boketu ya pona mabanga. Boketu pa sali yo. Na 2019 mutayiba ki yo asati. 3 ans oyo. Boketu abwaki yo koleka bato akongo bengo ya Laurent Sokoko mais bato so bengo ya Laurent Sokoko ba kutu bikolo pa na yo. Mais otikali na kombo ya Laurent Sokoko. Mais yo pesa ki mbongo. Mbongo ane za ipona combattre. Combat c'est ça plus de 15 ans. Combat et banda na London. Ekiti, Paris, Ekiti, Bruxelles, Baboketu, Batelemeli yango. Aza musicien combattant. Minga zawana. Soko pesi mbongo. Abwaka yo. Abwaki yo en tant qu'artiste musicien. Pe abwaki yo. Bambongo pesaka bombate ndeko na ngai. Alaki ça. Oyo eza ya Laurent Sokoko. Yando pese mbongo baneko kabila yetu ando pese pona komba. Parce que yando pese mbongo pona komba. Non, azo kabila ye. Pona komba. Boska no kabila ka pour rien à l'occasion. Kasi baza ko bwaka ye. Ayebani. Ayebani. Aza ko kabila ye boke twa bomba ngote pari bisanga. Ngana ke Luanda. Et pas famille na ngai vandaka. Staff mweza kuna ya ba combattant pe ezali neti na poto na Luanda pe ezali. Mais la plupart bato baza kati ya kombana baza ba kasaye. Oya Luanda. Ya Luanda la plupart ba kasaye. Na siège na bango ezaka na roi 15. Ngape na zai ko fréquenter place wana. Du coup, naza ko bon terme na ba kasaye nyostu, bazo linganga trop. Ndeba ko la cham comme ça, ouais garçon afandi pembe na yo. Leki ya Laurent Sokoko ndeko na yo. To sympathiser na leki na ye. C'est là que je connais la vie de Laurent Sokoko. Azaki diamantaire. Le coup la diamant. Et comme un problème na Luanda, bango nyoso ba koya mingi ba koma ba wewa. Ba diamantaire mingi ya Luanda ba koma ba wewa. Bata moto. Voilà. Ba mususu batikala batemaka ya roi 15. Basalaka babinga oni ba intermédiaire. Commission. So mutaye na moi diamant na ye, ya sali commission ajoute à moi $200 na ye.
l'essentiel quand bana balia basomba pe wanda ona bango bani Laurent Sokoko pe asomba ndako na ye en face à cimetière na Luanda. Oui, et ça étage moko aza riche ne tozo kanisa te biso tout abato matolo ngapi na bwaka batu so na kuto ke Laurent Sokoko a danger nde na bwaka kai donc mon a danger te te na moi que normal aza danger te bo que tu as sans jeune on est au sans jeune bo que tu appelles ça yende honneur pour baza bato ba uti sika mo bakule bo que tu atala kisiko koteri OK mais andenge bozo donc makile gangaki donc que tu makile gangaki tala mutazo pesa ndeko na mboko mais azo komana ba papier ça que j'exprime mabe Laurent Sokoko na pire esprit aza grand frère na lembeli yo makasi donc songa pena le kakipa na yo olinga ko mape na papier ke mo vote le kaki wana pesa ki autant alors que ngana kati ya Luanda na autant na ba kombote prêtre moka zawana apesa nga $25,000 abi koyemba ngate ko bwaka nga pete mais apia nga $25,000 prêtre mususu apesa nga $15,000 na billet ya première classe first class yeba yemba kaye mais aipsinga non yoza perpetua beaucoup zo mo eloko et puis asombelinga billet première classe na carte American Express na ye na sa bêtise na tanga kombo na bisinga te kotanga su kombo na ngate na pesa yo poza ya na ngai perpetua lenkuru ngai contrat na ngai zaka papa yo mutako koyemba nga be kolobelanga nazo ba cadeau ya ba 2,000 ba 3,000 euros ba nini mais bato wana nyonso moko ta koma na papier pour un jour aya ko traduire na justice non mais papier wana ndenga koma ki wana ezalité que peut-être ndenga sala c'est-à-dire na bimisi mbongo pour na programme boye ba sala loko bo c'est-à-dire on sont pour na groupe ya Joana na benge yu matin mais sans esprit et loko wana eza kofi mutako chebulu wana oh na une chose vérité beaucoup faire côté boulot ande oh mais à combien combien na yena kofi ko faire les qui maïle pour souci à kofi ils arrivent fa beta wa alors à Monique ce qui a réveillé boketu combat ekolemba ora bosa dike bato musu bana kati ya combat baloba ke lokote ba komaka kokoma boketu parle mais il y a des gens qui écrivent et ba boule ya kofi Antoine omoni aliki na mayela enregistré papa abimi fanatique à Kofi mbala moko Kofi na bulke soko lembisi ozomona vraiment eliki na biso ezayo soki yo lembisi makambo o reverse bokeju omoni ke biso bando beta na biso yo oza commerçant bona ozo comprendre on se retrouver oui na bi mutu na ngai a travailler Joana boya za mwana mki Kofi a travailler vraiment aya mayelo ko faire ngo Joana na ngote na mayelo ngaza na ngo ya za na ngote Laurent Sokoko pour ça ko faire meke pa na ngai ko chimbate e beta poto po biso tout ça bandoki vous comprenez mayelo ya bandoki le malin ya za na nga pe na za na ngo mayela kibondoki le soko za malin on za malin ouais zandoki ouais voilà vous comprenez pourquoi bato tout baleka Laurent Sokoko a résisté mais comme Kofi a enregistré Laurent Sokoko. T'as vu ça que oh nakoboa kayo. Nakoyembela yo. Après nzembobi combien de bateau Kofi ayemba. Oui pourquoi ma banque mata cher Kofi mutamatisa ma banque cher. Bateau va payer 25,000 euros ka suba comme na bango. Laurent Sokoko limbisango za sans esprit de konangai. C'est mon frère, vous êtes sans esprit. Donc bon, on est mouru pas problème. Au moins, ma bango je sais pas beaucoup de choses. Au Kosovo, nulle part. Comme on est dans 6 mois et qu'on lit moi. Mais ça, on bon, on a eu ma banque. Ma banque à niveau ni. Nyo soana, nyo soa ici tout le monde à 100 jours mutana 100 jours. On a eu pas beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ah, attends, ma banque quoi puissant. Attends, ma Kofi a boire batute, mais tu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. À Sali Laurent Sokoko. Publicité moko parce que moi les amis non bon ya combattre bon mabanga ah même azako l'exangote ya Laurent Sokoko so melinga boy ya Asali ngabo bona boy
bango na eso va reconnaître oui a participer pe na bango neti ya kosalisa ba Varese ya Zaire bani mais biso tobeta bato mabanga apesa biso pe balarte mais ngai koso openga la roleki oke kobelela na kozonga na émission na osambwisa yo pe eza bongo comprendre Laurent Sokoko tike eloko lingo si bima na makambo ya kofi yo oza masa ya kofi te bima na makambo ya kofi akosambwisa yo kala te ndenge ozokanisa yo ozokanisa une fois kofi azokaniselo 10 fois alingelo baboule pour 10 fois nayebi so vérité ndeko na yo ya province na yo ya ville tobotami no ville moko Bruxelles commune moko Bruxelles yo botami na Bruxelles nga na botami na Bruxelles Boketu azaleki na biso aza série 6 abotami pe na Bruxelles c'est pas pour eux approcher qui est pour ebaki ba origine na ye tant ngai leki na yo o aza na Luanda oyebi ye avant na samba aote kokusa mwana mbale ya 20 ans nazaki na matanga na lala kiti tongosa ngana binda kuna yo omoni pecho album amba kofi Zobozi cimetière wa kundaye nanda ko ya Laurent Sokoko fara c'est là que na mona nda ko Laurent Sokoko tanto ki kunda petit Zobozi ba isinga moni ne lopango ya Laurent Sokoko muto penza ba lobelaka palais na yango palais résidence na yango bo palais ngozande étage mo kaka Laurent Sokoko là ngala mona vidéo Laurent Sokoko là ba beza bino congolais te Laurent Sokoko là mbokeke pona ko ba mbangisa bino somo ezokota bino bozokasa bato tu babonga azana ba moyen na ye ya ko vivre le mais ala la te la robiso zokasa ya bongo te. Un jour, tu finiras par parler. Tu as kende et pas Laurent Sokoko te menga na kende. Na pe la petite sœur na moko Laurent Sokoko apesa ka mbongo ya kosho ya ndako to sola lelo. Azana ni ba fio sa ba émission ba nani. Chroniqueuse na Luanda. Pecho mi vie ngata na kende ki parle no na beke na zona peut-être na 1 million de kwanza. Mais vient na zo ça na 300,000. 300,000 kwanza ni ngo ba combien? Combien de dollars? $350. Au comprendre ngo. Donc Laurent Sokoko ngabengolo ya te ponga na grand frère panayo. Tika eloko lingo sala. Tika ko sambisa ndeko no Boketu. Po nzamba ko linga bongo te oyebi ba traiter ni bozaki na mona Boketu. Boketu na bimiselio lelo komi kokuta na Sassou. Okoma piripetia Sassou. Yo vanda na Brazzaville. Non oui, avant na Brazza. Avant na Brazza. Songa na okosa Laurent Sokoko meka ko démentir que va na Brazza te. Oh yaza na Luanda te. Na Luanda te, Luanda palane tikala et comment tu moi flat hotel. Hier avant da na Brazza. Boketu asa une erreur ya ko yeba mtu bazaki na yete. Vous comprenez nga? Ce que ce message ko lancer ce pas Boketu. Donc ngai Boketu suta joana. Leki nanga suta ye à sans esprit. Vous comprenez nga? Aza sans esprit makambo kofi akotisi na mutu akasi ka zo ba million mais waya kofi aza kombe soki lelo amemi Laurent Sokoko place on 1 million Laurent Sokoko mana 100,000 kofi azuye 900,000 akoloba te ana pe mawana te mutu soki lelo kofi abengi ya ba juste 1 million bakaba 500,000 anga po ngaliki na matata. Vous comprenez? Yemo pa ebinga oyo te. No to soki 1 million yo za 500,000 na. Na zo 500,000 na kei. Mais yete ala kisi boyuma na ye kofi mutu amemi ta kofi akene makambo ya keno sa publicité ya mpela ne place akutani na ye kuna alambi ye azane mutu amukonzi kuna te Laurent Sokoko aza loko te Laurent Sokoko aza loko te na te ya tala
Ouais, mais il y a l'autre côté. Oyebi yana yo sisi seleng. Akoma avocat. Benga yena téléphone. Akoso na mona kaika normal. Benga batutu yo lina Luanda. Ah, Laurent Sokoko l'autre côté. Boké tu as salé les publicités moko. Toko bien une publicité mensongère. Il y a Laurent Sokoko. Na bateau de pêche. Bani non. Na mboka na mutana bateau de pêche azate. Bateau tout les ba portugais na l'état angolais. Et bon action ya kobima kotanga sikoyo bambongo ya pesa bokecho. Wane zali ba travailler yo bien moti. Ba travailler lubabu pona kokota combat na biso bana poto échec. Tala ke kutu bazwaka ba pot de vin. Tala bokecho ju. Tia yebana monta ke na pesa 300,000. 300,000 anga pesa o pesa ka iboyi na maboko. Laurent Sokoko. O pesa ka 300,000 boyi na maboko. Aujourd'hui, il y a 2 000, 3 000, azape papa bana, azolia pe, azape mutoa lingi soin, aboye na boye, afuta kapendako. Laurence, basambisa muninga ndingwanate, po Kofi a sakai na mutu na yo. Kofi a sakai na la président de la République, bongo muto kwa Laurent Sokoko. A big saite, C'est un message lancé par Kofi Olomide Kassi. Kofi! Bimana makamwana tika Laurent Sokoko. Tika ye. Kofi, na moment yo komi na lobila ko na rappela que sali église. Jamais ko que États-Unis o que no kuta misa 65 abeta musique ti le razate. Lionel Richie, bozane âge moko. O que Lionel Richie azangi banzemu. Azangi banzemu okoma. Ya koma so denze mupamba ko multimilliardaire. Lionel Richie. Mais il y a commis plus de 24 albums. Si le Rosaka Nakatia Koluka. Il faut arrêter ma concert. Tika. Ozo refait quand il y a combien de arena. Na âge na yo. Tika. Tika Laurent Sokoko. Au trouvé Chikoyo. Oyo mais ozo risqué. Batuma comme na kanda na oti mutumso ko assassiné na aéroport oya poto. Omoni bana ya biso akota makamana. Kofi ozo bosa. Bana ya biso apasa armée awa. Ce sont des réservistes. Pour la Bomamutu, et ça mouké. Kofi tika ko presse vina. Autant de choses qui na duré na 80 ans, ou ok na 65 ans. Pourquoi les Kambani il faut soit il faut betaka yu arena. Basta ramine ba beta yu arena te. Mais pourquoi you legal comme tu faut un number one? Number one fait comme Aliwati. Pire frère. Bato bako ka lobela ote ngana lobela ko parce que na lingaka yo tika. Bangala baloba bako suka ka wambiaka Kofi tika. Tika Laurent Sokoko na kwena yi. Baka bana Laurent Sokoko. Baka bana Laurent Sokoko. Baka bana. Pour nini? Baka bana pour nini? Wana yo ko luka problème. On va pas combattre ce que va quitter le motema. Ba moni peut-être oye ko provoquer bango. Et le ko sala wana ozo kabola ba vidéo. Mais action et quoi affaiblir combattre action. Et quoi affaiblir combattre au contraire baptiser combat makasi. Action n'est pas y combattre. Non. La vérité bimi que non. Là et ko simbate. O mo te batutu ba provoquer tu. Et ko simbana ngote boke tu mona mama ngai. Ozo mona. Biso pe si ça dit to lobela. To ko lobela po to affaiblir na Kofi na ye. Ozo comprendre? Kofi a un musicien qui a voulu soit ceux qui n'est un musicien comme tous les musiciens. Musicien qui a arrêté musicien, il y a danger pas à l'arrêter. Un musicien. Malgré va vendre album naïf, mais un musicien. Il a galéré dans sa vie aussi. Et là, il va arrêter, il va gêner. Nous, on a vu la galère de ces grands messieurs aujourd'hui. Voilà, je crois que le message est passé. Moi, 2 personnes, bon, pour tout ça. Bon, Yaya, Nakanisi, Laurent Sokoko, Tika na yo. Po, ti, tokoya ko bimisa vérité, tokoti na bato ba filmer et pas na yo na Luanda. Ah, comment ça fait un niveau là? Oh oui, mais tant que yo so que bato ka saka multimillionnaire. Amana mbongo na yo so blende. Azana mbongo tana moyen ya ko lebi no benga mbongo, taba mbongo ya ba ana poto.
au moins il va te le quoi va colonani Lafayette bana lara danger à ce 4 millionnaires dans le monde milliardaires dans le monde ba madame lauréat ba to bana mbongo na ba États-Unis n'en parlons pas aux hommes oh il y a ça ba miette a Sophie fait ba miette comme yoko zango comme ngana ko zango est-ce qu'on a mokina no kabela mu 3000 to kabati ya to mona ti danger wapi atika boketu calme opesa kimboko abimisa yo na niveau po abimisa mutu na mokilité na bi yalo wa soko kote ya minito noko webi ko bimi très très danger so be ko mata mikili boketu ko beta yo neti mwana na ye o comprendre nga boketu na so ba ko beta yo lokwa mwana na bango po oza traître yo kasi ko faire pioni o soka ko faire kaba ayo kabila kaka yo mais tu rêves ou quoi oui bande va bolingo na intervenir wana parce que wana makila na ngai boketu ya yambo na ko tikate donc maman comme makila makila ya makila gangi o mate na mission de fana butu makila gangi wa yambo soutaye de mon livre makila le gangi on a leki nanga au monde c'est comme il a li kambo que mta lukaliwana et c'est là qui ngana télémarque ouais vous comprenez ce qui est comment lukambo na ngende place moi boke sur télé boke tu na so ko télé mais c'est comme il kambo que o tu cherches à mon vote Joana Laurent Sokoko aza mwana ya mbandaka lokola biso mais ngakutu na longwa mbanda baba 18 mwana ye mais ye na kaisa kola akola penza kuna tango balongwe bake mbala moko loana po ana mwa makila ba yangola ana mwa 25 ou bien 50%. Vous comprenez? Mais à cause ça, ça c'est une grande trahison. Ceux qui ont beaucoup de Nigeria, ils pour le Nigeria, ils ont beaucoup de la mati. Na ba Ghana ba obumayo. Ata na Angola wana. Ne loko ya sali ba otinde le pena ba assassin na butu. So boke so zai angolais na ba ko exécuter na butu akufia. Ba ko tere ba bare ayibi ya mope bien. Voilà, tout ça ça. OK. Ba ni ba bolingo boli misangai ni kambo ya makila gangi ça c'est mon jeune frère na ko linga te mutame ba calomnia biso bandenge wana au kabeli nzembo boketo abimisi yo donc il fallait boketo abiso gratuitement na bato mususu pe toujours na lo ba mwa muke na moi pe bato ba comme l'habitude wana soit pe sur 100 euros alingo boka plus de 10 000 fois ngana sala kombo na ngana dépense mbongo ebele leba sous montante alors ce qui oye pas beaucoup de choses il faut payer un mbongo so ye pas chamo photo il faut payer un mbongo pona ko boko la bana ngana mbongo wana na kolata bien de na lata na mbongo wana na sombo sapato na mbongo wana botika ko rêver oye na 100 soko ye na 100 so mutema na ngeti na bwaka na bwaki so tindi pete na li o pesa wana osanga elote donc basala kombo na mbongo ebele basala kombo te na 100 euros 100 euros c'est le côté mutu to azwa kango OK merci to siki wana na boka na banga batu na ngai vous comprendre wana za frère na ngai jamais ngai yana ko kanga munoko ponta mususu nga za ba yaya ozomona yaya ozomona azolo bango ndeni yaya ozolo bate na lobi bokechu comme makile gangi voilà si ça boka batu na tout c'est parce que donc ndenge za wana la tonanga va soutenir ngai biso to ba ta vérité polele to banga la biso mutute mutu pa sa biso lo gato mboka mundele base ya biso na Congo démocratique na bango kuna awate awe pa na biso ça me vote mais bon petit nanga héritier Mpangi Antingwa Nzuba Mbote Bele Vincent Bolenge mobali ya mama Claudine Bolenge na London Bambote Bele Johnny de Finlande toujours pas aux anakini Bambote Bele omoni ba pecho ba pesa ba vraiment misolo me balo barati Ali no sene icône
ozoya azalaki na kini azozonga bambote ebele icône Panda Kote l'homme de Gianni Versace na kati ya yalola bambote ebele Godard Kwanza le full mikiliste bambote ebele Nokolando Michuri l'éclaireur bambote ebele Davin Fila le grand sapeur bambote ebele Las Mvwemba Kitoko bambote ebele Monsieur Simon Mbongo le sapeur qui est toujours prêt à découdre bambote ebele Brice Mpangi toujours le plus grand sapeur. Il paye Diego Cao. 35 heures en affaire. Il paye Diego Cao, mon ami de longue date. Toujours deux fois. Oh, vieux, mon votabo sanangana. Il paye Diego Cao. Bon, na baluki, na komi, côté à te, mibali na ngina sukisana Jojo Mandiki Mapata. Obosani mutu moko we biso suki science obosani mutu mo grave. Yemo kanisa mutu obosani. L'honorable. 4 fois prêtre. Jojo Mandiki Mapata. Wapi Apocalypse Bella. Pour na bana mibali na ina kanga histoire. 4 fois prêtre. 4 fois prêtre. Imbécile na bilamba, imbécile na bilele, Washington, grand pays, na kati ya Munich. Toujours et tous les jours. Pesa maaba mbote na bana. Freddy Ndongala, l'Irlandais, Freddy Ndongala, l'Irlandais, bambote ebele. Ouais, Bruno Ndongala vient la pesi mbote ebele na Allemagne. Côté ba mama, na bandi lelo na Eve Bols. Bolebe moi na bandal et pas besoin na Liège bambote ebele na baluki sikoyo ba mama sikopo ba mama de balinganga mingi. La première dame de la Louvière Yaladine Tefo na papa Jean-Jacques bambote ebele. La boutique Nat Cash comme la boutique en NK de luxe, la propriétaire c'est Madame Nat Cash, Bambote Ebele. Mire na mbongo, mire na l'argent, mire na nzimbo, mire na dollar, mire na rouble, moi na Paris 16e, mbote yo na mwana yo. Blandine Bomolo Babu, na kati ya Luanda, Bambote Ebele. Benide, Otemoni Bénédicte, na Luanda aussi, Bambote Ebele. Mamanko, bambote ebele, la luxueuse de la presse, Mamanko, bambote ebele. Na ye kosuki ça, na moi si y'a les boulangers, Yvette Mwanza, Mama Weston, moi si y'a les grands boulangers, oh y'a les sangaba mapa mikolo. Ok. Donc maman Yvette Mwanza, bambote ebele, on a les autres suki wana, on a bossani. Merci. Voilà, merci la bande de Kobo la division. Zalaki moi passage moko il y a vite fait acha mon photo. Ndenge moko lobi wana makila na ye egangi. Makila na ye egangi. Ye moko lobi makila egangi. Donc moi makila na yo ka vraiment ba solo ya makila egangi. Là solo makila eganga. Na lali to mona bengo butu mba. Voilà. On a grippé au moins à pousser. Si voilà. Donc sans oublier le 21 Oyo Toza Awa, la studiothérapie pas y a bien sec bidance. La fête de la musique. Fête de la musique donc. Banda, en tout cas, Tokomi musique congolaise, la rumba congolaise continue na Kambo UNESCO. Donc première fête c'est en Kozala Awa. Voilà. Ba Kantani Bonga Kozala. Voilà. Ba Tebele ba Kozala. Donc studiothérapie. Tout le monde. Vous êtes invité, voilà. Vous êtes invité Boya, en tout cas. Merci encore à Sec Bidens pour notre initiative, pour notre idéologie. Voilà. Merci beaucoup à partout. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur Tolo de la vie officielle. Merci. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie
Mr. Siatoli. Nazara moninga na yote. Nazara moninga noté. Papi Gen, Tolo Belavi. Avec Adilo Nolé, c'est le jeu, c'est beau comme un gueux aujourd'hui. Nazara moninga na yote. Nazara moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, Tolo Belavi. Papi Gen, Tolo Belavi.